Babi, c'est vraiment les lots, ma dogo d'abandon comme nos centres bêta, tous ces licence, tous ces permission, et ça grâce à Patrick Momo Digital. Mboka na mboka, ya ba continango, awa sko digital ya solo, Patrick Momo ha. Ya kangi ma solo ba image, oya ni bolu comme na Patrick Momo awa, makamto za kitoko. Kitoko lilo. Babi, bye bye, Anna people. Bomoko ya mboka.com émission donc kuna sokoti na site wana omona makambe bele bako sabino te yango ne mikolo yo wana pena to macho kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko ya mboka bino bomona nzambe soko bise émission bongo bino bosa wapa pona site yo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga keza site moko yo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Fidèles internautes de www.bomokoyamboka.com. Toza toujours dans les bons nenge tolobara. Tozo ke na bango kaka likolo pe na dansa kigiaba. Toye na émission na bino ya sika chez Isaac Swed. Toko banza toko banda ko pena ko panza poke na ninga ko sarana te lisolo ko beta ma awa. Ozana témoignage. Ozana histoire na yo. Oza combattant, oza acteur politique, oza na idéologie à sika, oza na témoignage moko bondinge tozolo ba toujours yaka to beta lisolo po mpoke faso bando panzama to wana ko boya te quoi po eza toujours na kata to édifier bandeko ya basi ya mibali ba papa bana mike ba comprendre pe biska tozali ko uta pe place tozali ko kende tozali ko sala toujours appel yo mutu nyonso za dispo ozo mona ke noza no disponible ya roya ko leka na bomoko mboka tozali ko lancer appel na émission na bino ya sika chez Isaac Swed docteur Tobeta Masolo oza pasteur oza combattant oza muto a théâtre ne baloba bato maboke oza musicien oza mama oza na histoire olambaka oza na masolo no ebele nyonso tout les cas toujours na kati ya bomoko mboka jamais toboya bomoko mboka jamais na boya toujours dans les bons. Isaac Swed olobaka boye chez Isaac Swed olobini banani baya ba comédien oza na histoire oza musicien oza combattant oza acteur politique ah Isaac Swed ngape na koya na Isaac Swed chez Isaac Swed jamais toboya toza toujours dans les bons chez Isaac Swed toza likolo ah Isaac Swed ozoloba bien oyo wapi Isaac Swed tokoya toujours porte za polele pona biso Babi, c'est vraiment les lots, ma dogo d'abandon comme nos centres bêta, tous ces licence, tous ces permission, et ça grâce à Patrick Momo Digital. Mboka na mboka, ya ba continango, awa sko digital ya solo, Patrick Momo ha. Ya kangi ma solo ba image, oya ni bolu comme na Patrick Momo awa, makamto za kitoko. Kitoko lilo. Babi, bye bye, Anna people. Bomoko ya mboka.com émission donc kuna sokoti na site wana omona makambe bele bako sabino te yango ne mikolo yo wana pena to macho kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko ya mboka bino bomona nzambe soko bise émission bongo bino bosa wapa pona site yo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga keza site moko yo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli